Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Naïbi qui vous a toujours très ébellé pour la Kolanda. Magazine Bonda Écolo, Ezali, activité où il a bien ma solo et solo, c'est parce que vous pouvez avoir confiance dans la fidélité. Tu sais déjà qu'il faut que les jeunes, comme leader, il y a solo, que lobby pour diriger le Congo, et c'est les jeunes, le peuple a vivement confiance. Alors, le peuple a confiance par rapport à quoi? Après sa confiance par rapport à l'acte au monde et pas la bino. Le peuple a confiance par rapport à l'apport aux autres apporter beaucoup plus dans Esika aux autres vendre. Puisque quand on regarde celui-ci est notable, cela veut dire que dans quoi on a allé reconnaître par rapport à mode de vie, par rapport à sens le civisme à vivre là haut. Donc on que tant que le lobby leader, aux Congo lobby et c'est que nous avons Bonda Écolo pour que nous puissions vision et permettre que la population soit toujours d'habitude, tous les gens na Esika Moko, c'est vraiment très spécial parce que bon, le peuple est un peu spécial. Et pas à moi na mboka ou aller carapé mingi parce que y a mis pessi vraiment la montée maman que commune à Kimbanse que Tchangou et pourquoi pas partout dans la ville c'est ça qui est azali jeune oyo azoluka civisme aluka modernisation développement beaucoup plus et côté Esika congolais particulièrement bande quoi Kimbanse que Esika bazali moi na mboka Borley Vunda au Boyebié Azana est député. Mazali liste ya mwana mboka le président Moïse Katumbi Chapwe na commune à Kimbaseke à la concurrente c'est parce que azo sala ba action moko purement sociale. Auto que beaucoup plus na développement. Tout ça ta moment campagne été. Mais mon tout ça libre ya ko sala choix la parti politique ina lingi. Et tellement que yé choix na yé abana depuis kala alors, tu as toujours casquette, il y a ensemble pour la République, en peut être ça action à Kanga qui m'a dit que la couverture toujours il y a Moïse Katumbi Chapo, les autres et pas naïe pour tout encore ma projet il appelle ça Kabiso dans ma mission de Kanaki est-ce réellement que ma projet et comment matérialiser le beau comme encore tu dis que c'est la vélocité mais ensemble tout on a Congo tout on a fait commune à Kimaseki. Moi, je suis Borley Vunda, je suis bonne santé. En tout cas, Dieu fait grâce. Angolou na ya zo battre la biso, tous a toujours en bonne santé. En bonne santé. Oui, en bonne santé. Mais ça les autres en tout cas, na lisungi a yemei o azali kolo, azo sunga biso. En tout cas, toujours évoluer. Je sais que tu es là qui n'a bino, mais collègues qui m'a camé qui belle beaucoup plus pour l'Italie de développement qui m'a dit que je t'encourage encore de plus c'est parce que ma caméraman va m'attaki pour le bail que mon école l'on met à la preuve bon mon action sur le bas ils allaient à mal battre ils avaient promesse c'était mais ils avaient vraiment matérialisé tout le monde qui le autant qu'ils ont réalisé ma promesse voilà vous allez beaucoup se sentir avec ma difficulté tout le temps vous savez on le katamboka dollar mata kita mais on arriver quand même pour réaliser bah activité voilà vous allez se sentir en tout cas ndeko journaliste Alain Dewa na ibisa ko tout na question mo très important olobi na ngobi est-ce que na mambo zo lokanta yo jeune aux appena les bottes ta famille ko songa exactement est-ce ko ko sala yango na ibisa tout na ngana za na sima na yo na ibisa ko na bi na sima oui na kanga voilà na sima na biso tozaka na nzambe en tout cas le lot dollar ko mata tout tozo mona vie actuelle tozo vivre lelo mais elongo na nzambe en tout cas tozo sala exploit c'est biblique hein parce que tu as mis une référence à la Bible avec des nous ferons des exploits oui oui vous avez ma chrétien oui oui le coup là tous en nzambe elongo tozo bunda ensemble azo sala biso ngolu tozo évoluer comme il faut. Mais autant ce qui m'a dit par rapport à ma cambo salana est-ce réellement bana qui m'a dit que la reconnaissance que merci du moins dans acte de salana en tout cas image ezali caméra ya mbonde kolo azala ki na biso elongo azo ki interview ba maman azo ki interview ya ba jeune en tout cas ba jeune ba ki d'accord na ko mona jeune lokola ngai na sala ba initiative on a tiena mutu pona ko sala moto zo sala donc tozo loba et nous a réalité yango tozo sala pe na terrain donc tozo loba pona ko lekati tozo loba pona réalité tozo sala na terrain puis ba tozo vivre yango la témoignage ezali
Bah, la français, bah, derrière un grand monsieur se trouve une grande dame. D'habitude, c'est une maman Ariel, ma pote, et ça la cahier. Jalousie, comme on l'a dit. Moi, mon somme, pas Zouaki, et que maman Ariel, ma pote, a encouragé à cahier. On a mon somme, ça là, ou bien, ça a découragé. Parfois, moi, la discussion, là, papa, bon, je sais pas. En tout cas, Koussa, les Cambofos, là, bon, mon corps, même Bible Zoloba. Ceux qui... Les amants de la femme, il faut respecter la maman. Oui, oui. Pour ça, tu avec beaucoup de dictatures. Non, il faut la faire la non, je ne sais pas. Même si les autres, ceux qui ont canté pour manzela moko, en tout cas, tous les moko, tous ensemble longo, il y a pas dans vision na si tant tous là quand descendre na route mokali, au moins tous ensemble, tous en bana, tous côté na vision, tous là tu vas polo, tout ça, tous là quand on a pas tout côté na vision parce que vision les ali, mon thème au nzamba pesa biso, tout le but en sous tous en moi 100 francs. Tu as qui ndunda, tu as 100 francs, tu as qui ndembe, tu as qui aïe, tu as mega ko sunga yango na bande ko na biso ki mbanteke parce que comme on a bande ko ba souffrir na makambo ebele to ba to go vanda kimiate il faut to telema il faut to sunga premièrement na ko sungo to sunga to bi ke lipambo na biso ko pa nzambe to ba ki men fois taba to ba ko sunga biso te nzamba ko tinda ba korbo ba ko ya ko eza vision to sunga pour intérêt mon côté. Donc Moïse Katumbi Tchap pose à l'issue la commune la Kimbaseke. Peut-être le président Moïse Katumbi c'est comme un paquet allez mon amboka borlé sala babisala minene wana bomonana. En tout cas ngai na ko sepela pe mbelo nazo bete comme la notre papa Moïse Katumbi la commune la Kimbaseke jusque là. Mbelo to bete comme la ye. En tout cas to sala ngona nous na propre effort na biso. Na propre effort na biso tozo sala ngo oui na bolingo na zanango e na zotela ngo na osala tozo sala ngo nzambe asunga biso me na zo mbelo na zo beta e komela e président yo kabiso en tout cas ceux qui peut alors bien participer nango to robo ya tant toza d'accord nango na mona ki Kimbaseke za munena Kimbaseke za kati to mona Kimbaseke au le Grand Prince la boulevard waouh mona comme la Kimbaseke au côté na nzela ya dokolo ya Kimbaseke non Kimbaseke au fin fond partout on va marcher de la fois passée. En tout cas, caméra qui est et talindé pour ça, mais ça là, il faut il y a qui on sait pas kirage il y a caniveau ça côté si marché gandu parce que il y a vous allez parmi ba eau de sala qui ba inondation sala ma bicycle surtout. Mais tout le gouvernement provincial Jacinthe Gobilambaka zo sala yango mais yo peut étant que jeune on dit os bimsa mi solo na yo au sensibiliser jeunesse ba ça kirage si quand on a base à motivation des arabes les boutaka wapi. En tout cas, les journalistes l'NDOA, motivation dans les alliés déjà avant la bimananda kunanga, naïb saganzambe pesanga maloba, maloba on a koloba et batubandi mais convaincre batu. Eza maloba oui, eza maloba ko kwa na mabele malamu ko botamboma. En tout cas na vandi saraba jeune. Nazara clair na ba jeune, naïb saraba jeune. Non, mais soumis solo c'est trop dire. Mais na soana ba jeune na tout banda musana bon to salamo pona amour ya commune oui amour ya commune toza kimbanseke po ya amour ya ba quartier auto vandi et lelo soki to bito zela kaka papa gouverneur gentine ya sala tam so ko koma wana no telelo et surtout beaucoup c'est abino pena mona c'est comme ça ce soir en tout cas to moni bourgmestre même pas na no tina makambo to sala mais chef de quartier quand même azali impliqué dans moi chef du quartier oui tozali na chef du quartier. Avant tout ça, avant tout ça, on est au chef du quartier, puis autorisation, il faut battre la biso. Exactement. C'est la autorisation, tout ça nango. Mais chef du quartier pas là, on a pas naé. Alors bi, t'as chef du quartier, alors bi, avant de rappeler bana ton type quoi, il était na bureau, hein. Donc c'est choquant. C'est choquant comment on a papa wana, na ba condition wana. Mais et ça là qui est son chef du quartier, c'est ça, à sali ben somni. Il y a vraiment na jeune loko la biso loko langa ye andi mako tchatam sou 10 francs 50 francs na ye poto kire terrasse wana oyo wenzangando ezo bebisa à tout moment bazo boaka salité na terrasse to kende na elongo na chef du quartier mona AD ya wenzangando to zui oui to zui atozu makoki akokuta nete donc to luki to tshiko komona nete et to ngato solana ye parce que ba canaliser salité oya wenzangandu po ekota kana terrasse te et lorsque na myombu les obeta ndeko journaliste bo tie caméra omona na ba mbisi pour les ezo ya na terrasse na carnivore mama wezi ba boka batala kate na ba mbisi mais marché zo kosala ba conscientiser ba zo lokota mongo chaque jour ba perception ba mongo tout ça mais c'est comme si vraiment esprit à kini bo peut te parler bango ils en a noté
yango to numé ko sala yango et puis to kuti na likolo ba carnivore ba tonga ba maison eza likolo carnivore oyo Jacqueline Ngobila azoboya qui construisent likolo ba carnivore oh nani détruit toujours l'environnement congolais qui chasse oh gouverneur azoboya yango mais to moni likolo ba carnivore na sima onzangandu eza na ba magasin ba biloko ba tongi wana mais ils ont loué boyango mais ils allaient mais beaucoup mais c'est comme ça c'est comme ça les canards raté passage des raté mais en tout cas parce que tout ça il faut quand même apport à beaucoup mais ça les camo on a bloqué on a ça le rapport et permettre que le gouvernement provincial les quotas normalement il s'engi penda intervention beaucoup mestre pour tout na onjangandu simawana en tout cas il faut que sokolango en plus biso zo kiré na ba propre effort na biso moko TVza radio honorable Borley donc directement au niveau de la régie pour continuer honorable Borley ba balancer d'abord élément oyo mwana mboka Borley vunda azali vraiment moko ya ba doyen moko ya ba notable ya Kimbaseke wa mi pesi de manière que koluka ko embellir ko assainir commune nae na ba effort propre ndenga zoloba et c'est tout un marché ngandu na simalango de parce que courage ya caniveau là tout donc on revient ici ces plateaux c'est parti de Mateta. Et c'est les maris qui toquent avec impact un peu idéologique comme on a. Dengue bande ko Kimbaseke avec les grands leaders na bango mwana mboka Borley Vunda. Dengue basangana ki pola koluka. Kokire kanivo oyoyo et saka désordre mingi na sima marché ngandu. Nyonso wana sima autorisation. Oyo bazaki epa chef du quartier de manière que Moussalama et Salema qui toko. Tala ndenge basangani ensemble. Bango nyonso avec un même moral et même esprit. Pona koluka kokire kanivo oyo de manière que ataba mvula ebesi. Weze yangandu ezala respirer na mopepe ya kitoko. Ebebi samate batubaleka. Kaka ndenge boza komona ba image. Mwana mboka Borley Vunda o azali mwana Kimbaseke ya tonga ba yebi pe balingaka trop parce que misala na esalemaka avec impact na idéologie yende azaki initiative ya kosangisa population oyo po ayebi ke soki quartier na bango ezali kitoko likambo oyo etali na environnement et surtout likambo oyo etali tifoide to pe ba malaria ekokende musika na bango yango na suka ya masolo boyoka ndenge nini babekisaki mbonda nda mwana Borley naza jeune leader ya Kimbaseke to vandaki to lobike commune na biso soki to commune to ba quartier na biso soki to telemité et ko beba e bandaka ko beba to lingaki penza plus mingi avant to benga papa Gentini ya ko tela biso likambo to ngaki biso moko ba jeune to telema poto sunga plus mingi quartier na biso o toza quartier Kutu. Alors to se décida ki likolo na se ko qui mange wenze lolenge wenjangandu ndenge zo babwa ka matiti ezo ko boucher ba terrasse. Nde to préféra ki boye biso ba jeune to sommes ba matériel to jeu autorisation et pas chef du quartier to kire terrasse o zo mona ndenge za boucher et to s'occuper ka wana te to ko joa ba pousse eza o zo image ba pousse eza wana to ko longola salité oyo to bwa kango na esika o esengeli zalela basala ki musala oyo pona kola ki sandenge bogumesi ya komila Kimbaseke ya mesala kolala pongi ayebi kutu de sati ba côté oyo te yango soki ba meki kotia makalisi kola na mwana mboka Jano Kano ozali bogumesi ya Kimbaseke quartier na bango ekokoma bosoto ekobeba yango esengeli bajeune basangana lokola mwana mboka Borley Vunda azali kosangisa bango ya koluka ke commune to pe quartier na bango ekoma kitoko biso magazine monda ekolo baleka yezu to pesi bango mukakoso apeto sengi na ba jeune ba commune ba quartier belé boye ba ko emboîter ba paya boye po ba quartier to ba commune na bino engenga biso yango to betisika monda. De retour sur ce plateau exceptionnel ya magazine monda ekolo otozana mwana mboka Borley Vunda na benga comme honorable c'est parce que quartier mo mabengaka honorable pour ba moniki ba honorable bing baleka ba sala ba ngopika rien. Voyez, c'est comme honorable, mais honorable, maintenant juste, avec politicien, mais moi, les logs, ok, ça la rango, il y a à ça la quota ensemble, la cadre de développement. Les alliés choix, oh, ça pense que, quand on est tout, à la droite, ça la choix, la partie politique, il y a derrière, à l'ingé. Moi, je suis un Vunda, toujours dans l'élément, et si cap au stémi solo, au sensibiliser jeunesse, pour la courage.
Et derrière là, j'ai dit directement bonjour à moi, Lamboka, Touri Kabouiko, Willy, Touri Kabouiko, Wilfried, au père de la Katisika, et pourquoi pas les bons émots, et pas que les Sikawana, la Jordan Kinzonzi, ma compagnie qui, on a un bureau là, j'espère. Oui, Baza Baleki. Baza Baleki, Baza Peban, autre Madina Gogoloba. Apport là-bas. Oui, apport là-bas, c'est une vision où il y a un grand facteur pour présenter Bango. Bien, tout cas, Tiki, juste Togola la terre. Le quoi, tous les jeunes, tous les longo, tous les longo ensemble, tous longa, tout cas, tous bon, ça commis, on a vu tout le quartier, tout vendu. Tant qu'on t'a lié, les jeunes, on a baillé, quoi accompagner Bino. Mon est important, on ça va pouvoir causer la fidèle pour embellir développement, environnement, d'abord développement quartier Nabino, la commune Nabino, puis embellir environnement Nabino. Le Banya Malongo c'est bon par rapport à tout cela. En tout cas, le Balanga Malongo c'est quoi c'est bande quoi on base longo na biso, batika la fidèle na vision. Parce que ce que batika les fidèle comme minene, ba viser na nous mbongo. Ba viser na nteta msusu elo comme quelqu'un. Bien sûr que balobaga avoir que ça les folia. Et je crois que baliaka tout ça là que fort ata mingité bande ko na bale basala musala ba osala musala eza na ba place ba carnivore eza ba solo eza ba ko zo malade c'est ce qui bazin kolia tout ça que faut balia mais ba soutenir vision à 100% parce que to yebi lelo jeunesse ce qui est télémi c'est ba comme so et télémi là on a aussi bazala na confiance à vision tout qui na bango longo ensemble ba bi que lelo quand même jeunesse pendant presque des décennies hein ma jeunesse vraiment le me pesi la machette et boy banzela ba classe tout cela peut-être aussi apport ya mabe ya ba gouvernement les qui en ndenge na ndenge le temps yo juste obi que non au loka environnement ya qui masse le pays développement comme la qui masse que ba projet ni important aux autres présenter beaucoup la jeunesse au Basali Congo à lobby en tout cas ndeko les journalistes alendewa et biso to lo barato salaka to lo barate po ezalaka ba bayoka to lo barato salaka déjà toujours en termes de formation pour les jeunes, tout ça qui appelle les jeunes. Les jeunes, ils ont des félés, ils ont des félés, ils ont la esthétique, make-up, ils ont la langue française, alphabétisation. Vous avez un centre, ou bien vous avez un centre, comme si vous avez un engagement à supporter les frais. Non, vous avez un centre, il y a Bisomoko, et puis vous avez par rapport à un milieu. Je te dis peut-être que on a place baza pour se déplacer za musika tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango to sali ba corps et ko sala ke bandeko na batanga ba pesa ta sans franté to sala ngo pour la jeunesse parce que la jeunesse ça avenir ya lobby et lo soki to lobby na lobaki prochaine la fois passée que soki to lobby to kangaka ba kuluna ba ki kanya makasi ça bien. Mais tout le monde a connu les autres qui causent les autres s'il a raté. Oui, ceux qui te lobby que bande kouana peut-être misu bazana batanga classité que tous zo bango to former bango parce que ça bango to bakoma utile parce que couper ça bango formation c'est toute une vie. Donc moka lo bakabarabi kuluna 40 ans à la raté kuluna il y a 50 ans à la raté. Mais ceux qui to zubande kouana to pesa bango mayele le basala musala en tout cas ko sunga bango. Et ça na ndeko moka le kaloba nous devons se prendre en charge. Tu se prendre en charge ceux qui te bi musala te tu se prendre en charge ceux qui te bi musala lorsque na bi kukumba mutuka je crois que na osala musala na koboko la bana na libota na na kozala pe engager quelque part so na bi ko sala kutir ko tonga na koyeba ko sala musala na ko tonga oui tozo zape na menigérer ezali bazo yekola po lobi bazala batu et là tana sungie na sans fraté mais indirectement na sunga wana et que sunge libota ne vivre banani ba vivre famille peut évoluer d'ailleurs on s'appelle là neto sur makambo tali bagam ya ba formation salama ya pas la bino moi mboka écrit de ma tête au banana ko balancer éléments on a consulté sur la bande ko monde aussi comment est-ce que ils étaient vraiment unis réunis quelque part de manière ko luka ko présenter ba action là libosa ba toujours là éléments des autres défilés na télévision moi mboka borle vunda dans un monde ba instructeur bazana aussi pesa engagement na bango avec ba moyens tout pour permettre que ils arrêtent ba coup moko ba bandi ceux qui traînent là parce qu'ils comme incapable à supporter ba frère ba instructeur wana est-ce que vous êtes vraiment bien préparé pour bandi ko na ba koya ba c'est ba formation bango avec beauté kitoko en tout cas ndeko le journaliste alendewa to bongisa imambo nyoso to zana posate to banda poto kata na elingi vision oyo to na bisaki bango vision oyo
ezala na soki mukolo yeso kozonga. Donc maman Ariel ma porte face à la carte vision pour hier étant que maman ce que ça derrière un grand monsieur c'était vision eux ils ont un problème à casser. Oui, c'est vraiment ils abongo tozo azo soutenir vision toza nango vision na to ke non ti mukolo yeso kozonga. Et tozala wana pona kosunga ba ndeko jeune le loto za na vision ba yeba musala ba yeba nini ba kosala na vie. Tozo kanga mutu makasi te ke salaka oyo non c'est to présenter ba autre ba foncer tozo pesa to pesa couper couture esthétique auto école comment fabriquer la peinture bâtiment comment fabriquer la peinture et puis comment ko sala ba savon liquide savon ça a bénéfice que ba na kimase ko bien bénéfice na bande comme banjili ba commune bon voisine premièrement d'abord to lingi to évoluer na kimbanseke et puis kimbanseke ceux qui to moni école Togo va lancer sur na banjili na bamasina par-ci par-là mais tous on a noya qui manteke d'ailleurs le bagage du prophète à ce sur la banane n'est pas naïe oui pas naïe parce que ngana za moi na qui vraiment na qui manteke dernièrement tous aga non obi na Alain Dewa donc là il avait une photo 16 sur na meza ba to ba ko maraté hein voilà et puis par là na ko chité to tu ko kunda dei moko na moi na moko ya orphelinat na Kikimia tout ça on avait 30 battements mona Kiki beza moi musika la semaine passée moi na kufaki moi na 2 ans na Kiki basé na mbongo circuit mo kunda en tout cas to qui charge wana ya ko sunga moi bande ko famille wana bakunda déjà ceux qui na caméra to mona ta préserve ya fondation wana ou azo héberger bana ya ba orphelin azo héberger bango donc en tout cas ba témoignage mala mozali tozo sala musala wana po na ni po nzambe likolo sunga biso po toko teli kila batamoki bako décevoir biso mais nzambe na likolo azomona nde balobaka ke sur le boko à droite et pesi gauche ça nini eyebate voilà merci beaucoup to pesa kamingi na bato bayaka bazaka la bangonde ba mwano bazalaka ba épervier sonde mboka tena ki bazama so samboka et ko permettre ko tambisika tena ko ba kekebi partout ba kiki mi na musika ba lié vraiment purement isolé parce que Kimbaseke eza oyo mona na boulevard te faut ça d'abord mona Kimbaseke pour kota kata Kimbaseke yango borle vunda ozali vraiment mona Kimbaseke ya tongo le sur mona mboka Moïse Katumbi andimi vraiment que yemoko étant que jeune à Kimbaseke a quoi cause charge ya koluka développement ya commune na ye merci comme on a aussi ba efficacité ba effort pour la koluka pour ça réalisation à passerelle oyo on a un peu musique on essaie de voir le potent na ye pa na yo la passerelle za musique bana ba benga ki sala en tout cas papa Alain Dewa na yambaki quelques jeunes ya quartier wana ba ibsa yenga en tout cas loko za mwana Kimbanseke ya tongo ya solo makila bana Kimbanseke bana Kimbaville à travers la volonté puis on dit passion na Kimbaseke de ça là ba moni ki musika so ke dete ba yaki pa na yaki na komaki na otundo ba image ezali au mona to tsaki ba image ba kento kendaki ba to ba yambaki biso pena na chaleur. Alors, tant on a talé, c'était dimanche. Dimanche, en tout cas, na 4 place, il y a passerelle, déjà 4 mamans baboukani. Na ebisi ba jeune wana bi ceux qui a maman na yo. Okoyoka motema ndenge nini. Okoyoka pasi. 4 mamans baboukani, to ka oti ko ndenge wana te parce que ça pont passerelle relié Kimbaseke na njili. Même bana classe balekaka wana, ba maman balekaka wana, ba koko balekaka wana. Non, on va dire notre en attendant, to bongisango après, tu vois ba mani to kusala parce que si to tonga même béton, to tonga ya béton. Donc choix moko ici permettre bande ko ba na facilité. Bas on a problème été. Ils a qui dimanche, to que jeudi, to saliango sans problème. Aussi to message to que rapide, to que to saliango pour na mona que ça danger. Pour le moment, déjà 4 moments Boukani, tu évites pas Koko Bazoleka, même tous en interview les gars qui non, boy qui passage une zaï qui toi au sala au c'est que maman tu Boukani non de l'union décanter situation bah la mode de décanter situation bah les gars on a facilité bah les gars on a facilité bah la classe les gars on a facilité après to benga ki bandeko baza sensi ko sala on va perso devis mbangu to bani to ko sala pour to bongisa ngo pena ba condition moko normal oyo ba ko legana sans problème charge ah moi été on a beaucoup borlé vunda en tout cas tozo bunda quand ngi la caméra wana ta la population Kimbaseke o ba pesi vraiment confiance ba comme la distance ko landa o ti musika pour la kosenga lisungito assistance na acte moko bo
nini okokisa bango mpona ensemble boconstruire Kimbaseke na bino. En tout cas bandeko na ngai Kimbaseke oaza jeune leader na mlaki Kimbaseke eloko na osinga tozalaka bomoko tozala ini munguni akota te. C'est-à-dire tant que tu vas au misala wana na sima na biso zana bato ba se présenter ki na miso de présence na biso tozaki wana nous soit se présenter lobi non ngai naza député provincial ya Kimbaseke mabala mona ngo depuis kala naza de ya Kimbaseke na ngi to sangisa ensemble na bino to sala vision ensemble pour to kabola soki ba voix soki ba ndenge bien en tout cas papa biso to sala ngo pona député na nous to zolo ba wana to sala ngo pona amour ya commune ba kapalmo précoce de taboui et to sala ngo pona amour ya commune auto vandi puis ya ba quartier auto vandi pe ya uté na ngambo nzile tanga zo ya wana et biso za bana Kimbaseke mais quand même qui passeront les depuis kala tamo critique oui tamo critique na bi to sala ngo te pona oyo lingi ko loba wana to sala ngo pona amour ya commune auto zali pe ya amour ya ba quartier auto vandi to salango nanga moko longo nazalaki wana izaka atamsu bande ngamo na to simba marteau na simba marteau simba sete na simba sete et on a kobeta sete na bande nanga ya Kimbaseke en tout cas to fongola misu to kotsa mungunya te to zala ini bon moko et on de ko tombola vision to zananga. Mbodaka école les ali magazine obo sepela nango à chaque instant c'est parce que to linga vérité bana vérité zaloko la milinga babomba ngote ebima kaka tant que ça misala nezo monana il faut qu'on remercie parce que signe à remerciement les allez signe à motivation permettre à motu à ça encore de plus mieux mon amboka bolé vunda to mo que vraiment la souka il y a un magasin c'est parce que autolobie ça vraiment important nani autolobie le oyo nini auto promettre bana Kimbaseke par rapport au Italie développement en tout cas ndeko alendewa nalobaki na wazala ba promesse opesa batute na boyi promesse et bien ba pesa ba promesse ba échouer ba sala ngote donc na lingi to tambola na vision nga elongo na bande nga Kimbaseke interpeller bango kasi parce que ça la promesse c'était zoboya au salaki boya salaki te makeli mais interpeller bango siko na lingi ba soutenir kaka vision to zanango to kende longo na bango moni na biso dernièrement bandeko ba yaki pona passerelle wana donc ba bisinga na tel en tout cas eza dangereux makasi pona bandeko ba mama bilenge pe ba bana en tout cas to ke to sala mbango na lombango ni to ko sa to bongisa po bandeko ba leka na facilité to sala kyango et na lingi to zala ka elongo na bango to kota na vision oyo to sima na la main dans la main to sala makambo esengi to sala po to développer commune pe ba quartier na biso yango na ko koloba. Voilà, merci beaucoup. Tu es vraiment la souka. Après, tu presque à la fin. Aux amis, ça bon à remercier. Maman Ariel, ma pote, c'est toujours une grande dame. Tant à Zouko, ça, mais ça, il faut. Ils ont toujours, moi, c'est moi, c'est ma casse, c'est tout ça, moi, de la femme, et permettre, ça, moi, que ma lame. Merci, Namon Mboka Touri, Kabouiko, Wilfried, et les bons émois, pourquoi pas la journée qu'ils ont dit. Bon, bah, ça, pour accompagner, moi, Namboka, Borlai Vunda, Ozali, Moko, Kimbaseke, ma pessier, mon thème, mon bimba. Kimbaseke parce que yende sans yé mon boulot. Wilfried Samba Zaki derrière les caméras et pourquoi pas dans mon amour écrit de ma tête aussi mes réalisations le montage à magazine Monda École à Lelo et merci beaucoup à madame Medine Kambembe magasin là-bas période de moi fièvre mais elle est toujours là présente pour que magazine Monda École et s'est porté à merveille. Merci à maman Marlène Abeli, moi c'est des bases sont des journalistes qui nous assistent dans ces moments et Pierrette Mbombo et pourquoi pas là-bas comme Sarah et pourquoi pas na maman j'oublie encore le nom c'est pas grave. Moi dans mon cas Borlai Vunda j'espère nous sommes arrivés au terme de notre tranche. Voilà un mot de la fin. Un mot de la fin na aussi ngaka chaque fois nous la kaka ini bon moko ndeto kolonga parce que tozana bon moko mungunya okota te auta libanda okota te tozala bon moto tikala ini wana tim kolo so gozo tozala kaka ini ndeko permettre so ba vision tozana ngo to sala ngo na kimia. Je crois que bitumbeze belé tozo bitumba de part et d'autre mais bati kapso ma bonde lité bolingo ezali mais ma bonde li pezala en tout bandeko bozo landanga bozo mbela oyo bo tsabiso na ma bonde li afin que nzamba abattre la biso sunga biso to komati na suka ya vision tozana. Merci. Voilà, merci beaucoup de même c'est pas la bino et beaucoup de magazines on appelle c'est quoi mon école quoi accompagner ba acte tout na motema toujours. Merci beaucoup.
Merci à Madame Charmela Mbondo et moi, Nadewa, qui est à la présentation de cette belle et grande émission, surtout beaucoup plus à travers un Mbonda École, magazine d'actualité. Je vous dis ciao et on se retrouve prochainement dans l'édition de Sika.